Susiate obiso mo bato salisi po kulu nezo bunda manandenga liboma. To ana kimia te biloko bazo panza biso makamnyo so pasi to moni to sangisa mbungu po to tia to sala susiate banda to sala susiate. Et comme aller à refuge na bango. Mais qui n'ont leur échange insécurité totale. Population comme iko banga kuluna kolega la police. Te. Po baza ba camarade ba kuluna. Po azo sola na kuluna, azo mela bangi na kuluna, azo lia na kuluna. Balobe ba rotinda belema ti siko ndongo filmer ta na kati kuna olele mutu azate. Soki ba ye, ba yungani, ba ye ba pemi muke ba lungwe ba ke. Siko soki bano ba ye susu ba luka ba panza ngo passe na biso ya ngwana nde ba konzi. Ba luka moye ba lukela biso ba soda ya bien, ba policier ya bien. Oh baba na ko ya ko vanda wati. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci pour la confiance, merci pour la fidélité partout. Vos yeux qu'on a vu à travers cette belle émission Esprit Toujours. Émission Esprit Toujours, je crois qu'il y a l'obara tout le temps. Et c'est une émission où tu as tout le monde. Mission congolais, bas diaspora, bas politicien, bas comédien, bas pasteur, portez la grandement ouverte pour la tout le monde. Au micro, c'est votre humble serviteur. Fisto Kabea, Menalingamiko Baksalikolo, Esprit Toujours. Voilà. Merci à celui qui est derrière la caméra à la réalisation de cette émission. Il s'appelle la Dida Lumumba. Grâce à Ende Lolo, Toko Tilona Bapale. Merci à Flori Batembe. On a Moutulanga à Palais à Kati. Patrick Ewena. Patrick Ewena Eto. Mama Ida Ewena Eto. Karine Ewena Eto. Partenaire et émission Esprit Toujours. Un grand merci à Maman Nimama, la patronne, Maman Sarah Kabunde. Maman Sarah Kabunde, moi Sinzambe, femme selon le cœur de Dieu. Maman Sarah Kabunde, femme selon le cœur de Dieu. Merci Nao Maman. Merci pour l'union sur l'ingolo salade. Donc voilà. Boloba Fistoka be le na plateau za yo mo ndengenini. Le na plateau na e mingi na beta masolo ba réalité à Congo. Na ina solo la par rapport à la réalité de l'Égal mboka na biso. Trop c'est trop. Émission Esprit Toujours, émission to dénonçaka. Au sali ma bête to bête lio, to lobeli ma benayo. Au sali malamu to beti ma boko ponayo. Donc to yelelo na plateau pour la recadrer. Mambeto le kana Congo, trop c'est trop. Après avoir élection au sala malamboka Congo le 20 décembre, ndenge chef de l'État Fachi Beto Mukwante Mbola lo baki élection au salama. Coup de chapeau to pesi ombote, ndenge élection salami, merci. Mais l'élection salami n'a pas condition moko za crédibilité. Surtout côté des députés nationaux et provinciaux. Moi, je ne suis pas de la FCC, je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas de la Mouka. Maintenant, je crois que ce qui est l'équipe de l'émission Esprit Kolobela, comme ça, analyse par rapport à Mambele Gana Congo, pour les Congomani, ils ont une émission à Bango. Et c'est une émission à Bango, Congomani. Maman Sarah Kabundi, moi, c'est Nzambe. Maman ni maman. Merci maman pour la confiance. Merci pour la considération. Non, Nimi, tous les Sarabé émission 4 na Osika, au TV Nabiso. TV Moi Tebele, émission Esprit Toujours. Chose étonnante, Bandeko ya quartier 3 Nanjili, Lulanga. Babengi Fisto Kabea na téléphone. Moi na mboka molobeli ya peuple émission na total la mingi. Population amoni insécurité tellement l'équipe mingi na commune Anjili. Vu que insécurité l'équipe makasi, kuluna ekomi grave to ya kuluna. To banda koloba mambo tangu général Kasongo azalaki en place. To menacer que kolobeli ba vérité, Kasongo aujourd'hui il est parti. Aza souté. Blaise Kilimalimba ye. Lorsqu'avait nommé le général de la police, inspecteur général, il y a inspection provinciale de la police à Villa Kinshasa, Kilimalimba Blaise. Nous avons coup de chapeau à chef de l'État pour la nomination, il y a Blaise Kilimalimba. Mais qui n'a leur un échange? Insécurité totale. Population comme Banga Kuluna kolega la police. Population Banga Kuluna kolega la police en Boka Congo. On doit dénoncer ça. Tokoloba émission Esprit Toujours. Tokoloba yango mabeke to fingi batu lokwa ki mangwa loba 4e génération bilenge toko telema tokolobela yango na mboka Congo population komi ko banga kuluna koleka policier vomi akuta na policier ki akuta na kuluna ene civique
Mutu atambola butu ya lichette, mais bazo banga mutu ya machette koleka mutu ya arme. Merci beaucoup Tokolo Bango. Chose étonnante, bandeko ya Lulanga na quartier 3 ba bengi biso. Fisto Kabeya, mais bino bolobela peuple trop c'est trop. Tozo kende ti wapi na mboka Congo. Mboka Fachi Beton. Fachi Beton, njile pesa ko chance. Ozo carte électeur en 2018. Ah wana njile. Mais banjilo bazo lela. Tata ekolo bazo lela. Tolo babe tolo bate tokolo ba na émission esprit toujours. Tokolo ba na biso. Tolo ba pour intérêt à peuple. Émission à peuple. Bandeko a Bukavu bazo benga. Goma lelo bandeko ba olela. Batoto wangu wa Goma. Mina kuya Goma. Bientôt na ya Goma wana. Nako kita la Goma. So ba boma ngana Goma ba boma menena la vérité. Réalité zo le kana Goma. Bandeko quartier to benginga. Totanga quelques messages na bango. Bonjour ndeko fils Kabeya. Biso population ya Njili na quartier to avec Lulanga. Totongi conteneur kino lelo. La police est à côté. Merci. Bah message à mon azoki. Attends, journée d'investigation à quitter ce terrain. Na commune à quartier 3. Chose étonnante, bah Congoman. Congolais à Tambousi Kaye. Chaque parcelle, on a donné 5 000 francs. Pour na kotonga conteneur et à la police, bah inviter sécurité à la soutien à ma belle na bango. Population Talabi oui. Bien sûr. Gouvernement va sunga ngote meto sunga bango poto moni ba occuper biso ministre intérieur ndeko kaza di Peter Margozo kende déjà mandé sili Margozo kende mandé sili ndeko kaza di tant pouvoir a dit personne soit quitté papa était là le peuple d'abord wapi le peuple d'abord ndeko kaza di Peter ndeko Peter kaza di bozo sunga chef de l'état te bozo sunga Fachi Beton te bozo sunga Fachi Beton deuxième mandat Fachi Beton fongola miso bozo sunga ote. Population quartier toi Lulanga va jouer 5 000 francs chaque parcelle. Ba cotiser mbongo. Ba sombi ba tol. Ba sombi ba planche. Ba bengi meniser ba fouti medef. Ba tongi conteneur na coin. L'église à Kimbangi sakin toadi. Tira lo bande ko adi na bande ko illustrer ba image. Bozo mona TV za radio te bolo bande ko beta masapo. Neko sala makelele. Neko lo ba bilobela parce que o bande ko lo bana moni oto za no zo lo ba déjà. Ketam da bilobela ba na koloba bilobela ba Congo zanga na Congolais de père et de mère ba sombi ba planche ba tongi conteneur ba zimbongo ba ke ko somba ba kiti pona ko taba policier na ba normes na ba conditions mo intactes. Mais chose étonnante, chef du quartier à quartier 3 na population na e ba ke au mona colonel ya district ya Chango. Monsieur le colonel Dieudonné Kangambila, baeko lukwa colonel tira bureau. Babi monsieur le colonel, tous en insécurité la quartier 3. Totori conteneur pour la population insécurité l'équipe makasi. Tinebso ba policier baya. Réponse ya colonel à district azo répondre. Voilà la population mtalobi. Na koloba boloba na à côté la population. Moi je suis église au milieu du village. Na ya katebe pour lukwa mbongo te. Mais tozo dénoncer ba vérité. Prends sunga chef de l'état Fachi Beton mu kwantombolo. Ba benge mikolo Ozana mwana Daoudi. Ozana mwana Daoudi Fachi Beton. Toyeko soutenir ka vision na yo. Mais tala ba ministre ta pembe na yo. Ministre intérieur neko funda e. Mais depuis te kazadi neko funda e lelo Fachi Beton. Asale lo côté mandat na e bila 0 tijengu nkatu libungutulu. Population somi batol batongi conteneur ba ke ko luka connaître district. Ndeko Dieudonné alobi azana insuffisance ya belément. Chose étonnante likaba okamo na mboka Congo. Ba policier ba komi mukie na mboka Congo. Yango lelo Goma yangwana bitumbe koti na Goma. Tokoloba nini? Soto ba osenga renfort que la police ekende Goma. Bokoloba nini? Bande wa Goma ba okufa. Bokoloba nini? Lelo quartier 3 yangwana conteneur tongwa mais la police ekete. Et sécurité totale. Na 12h maman zo le kala saki baboto lisaki. So comme 18h na kwa Lulanga wana na quartier 3. Saki ba maman mawato. Téléphone koloba kututé. La police elle invite mais comme ils ont engagé dans ba journalier. Chose étonnante, c'est la toute première fois dans la République. Il y a mon logo à Congo. La police a engagé ba journalier. Mouto l'état est habité, ministère intérieur est habité. Asa la carte biométrique à l'état té. Mais azo benga policier bureau de. Bureau de c'est tout un service la carte ya renseignement à l'état. Tokolo ba vérité toko dénoncer. Poto sunga chef de l'état. Fachi Beton vrai loi, moi na njili. Toko aider yo Fachi Beton. Oye ko ya kimbango aloba ki bilenge ba hotel ma totel mi tokoloba. Toko finga te.
mwana finga tata te toya bana ya Congo papa na biso fachi to finga papa te mais to ko recadrer papa ko talisa yeke ba papa leki na ba noko ba osunga papa te ba ministre ba pembe na fachi ba sungi fachi te na oloba mingi te adina Lumumba na zoki na régie pesa biso image bozo bino moboyo kanenge ba mama ya quartier 3 ba sala interview ba lobby pour l'insécurité na kwena bango bota na conteneur aux population tongaki mais la police est kimba eko battre la population te colonel disika abi belema baza muke belema ba muke total la image bon to zonga to beta masolo par rapport à émission Abino esprit toujours souvent cette image et on se retrouve tout juste après on y va. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. De Gombote. Mbote papa. Tout le monde est en quartier 3, tout le monde est conteneur dans Simanayo, depuis Batonga, Batibaka, Kolo Bani va causer Batalo. Papa, ba lukaka solution. Ba loka conteneur auto sala on a bon na biso population de côté c'est bon pour conteneur et salima. Ba lobe ba rotinda belema ti siko ndongo filmer ta na kati kuna olele mutazate. Donc to éviter ni bazo zela po ba ko kota. Tala na kati wana loko ezate mutazate etikala ka polele be banda to tongango l'état doka zo charge na mais na batamo to leka to na mona ba policier libanda aya ka soki ba ba fandi 5 minutes ba kei ba 5 minutes ba kei ba fanda kate ba chouchou naza na quartier 3 na njili na babala mungwa entre mungwa lulanga kimvula kotomoni conteneur na Simanayo babi la police ba ya kate koto insécurité ko sakana te. En tout cas, bayakate. Souciate obiso mo bato salisi po kulu nezo bunda manandenga liboma. To ana kimia te biloko bazo panza biso makamnyo so pasi to monto sangisa mbongo. Po to tia to sala souciate. Banda to sala souciate. Et comme ali ya refuge na bango. Soki baye yungani baye ba pemi muke balungwe bake. Siko soki bano ba yesu ba luka ba panza ngo passe na biso ngwana nde ba konzi ba luka moye ba lukela biso ba soda ya bien ba policier ya bien oh baba na ko ya ko vanda wa te po baza ba camarade ya ba kuluna po azo sola na kuluna azo mela bangi na kuluna azo lia na kuluna wana to boyi bango ba lukela biso ba jeune oh ba makasi na nzoto ba tatati bato bana makasi na nzoto ba osa musala bien ba lukela biso bango ba onde ba kotia biso na société po biso tozo nyoka makoto oyo ba bitumba zo bunda ma 3h30 minutes biso tozo kokango li société ba portail kuna nyoso eza ya ko katana ba miri yango ko kweisa biso zana bana kuluna te Okoko lobani na ba causalité par rapport à la police est-ce que démarche ni bo salipo bon mon appel ba causalité est-ce que bon monde à la police to mona la police po ndako e ko tonga mate sans ko mona la police to mona ki colonel to mona ki colonel ayebi makambo ayebi onyo so bien yem tatindaki batu po to sengaki apesa biso batu moko po balandela ngo po soki bazo tala te ba toya okuta ba bukiam so botongi bango bazate bakobuka bazali ba vandia wate opisi bango mo kolia na tongo na moi pe tozo ko s'occuper na bango tina poko mais babunga. Merci Adida Lumumba pour la image kitoko tala image to lobate TV za radio te botal image maître Choka botal image la diko po botal image tongo botal image Patrick Wenaye tu botal image mama Ida botal image bana poto ya sao malosa tala botal image ngwana Congo tozo kende wapi soki zaki futilité buzoba mais bokoya mbangu insécurité na njili tala image mama uti koloba wana jeune garçon na lobby ba lobby depuis batonga conteneur la police ya gâté ba somi na ba kiti na bango itoka plastique ba tchama na ba normes na ba conditions la police ekimi goya chef de l'état biso population to na sima pona osunga yo mais bato yo zo sala bango ba ministre ko banande ko sama lukonde malheureusement mandat na epesi la kende kaka pasa epe le côté de Peter asa epe le côté ba député Njili ba sale le côté margué ndoka di manome o ba nomé ta la population tiko lela toko suka api na insécurité. Deuxième point émission toko lobela nomination ya ba député totambo lukunga moamba funa changu mais district oyo bazolela o babengi biso fiska be akita émission esprit toujours eza émission peuple nazwaka mbongo ya bato ya kabila te nazwaka mbongo ya IDPS te nazwaka mbongo ya ndeko Failu te nazwaka mbongo ya ndeko ensemble te ya Katumbi te
Botako panzanga sangwa. Bomona nga photo na ndeko Trésor Mputu na kangile photo. Oh non de Katumbi abengi yo ba uto sombela Orange Rover. Nga na makolo Orange Rover ba sombela utu wapi. Mama Sara Kabundi wapi Orange Rover ba sombeli nga ba panzinga sango. Adila Lumumba ba panzinga sango ba sombela Orange Rover pa Katumbi. Nga na kutala Katumbi na vite depuis na mona nana na botama na vite. Na kutala ndeko Failute depuis na botama na vie. Na to kutala pa na ndeko Chilombo chef de l'État Gara Nation. Na kutana depuis 2018. Tant que carte électeur na bonsomi, na Njili parce que na Njilwa. Yo na kutana. Na kutana ko Kabila na Manono. Na ke reportage na ko sa musana nga. Yo na kutana de Kabila esili. Na lia kambongo na bango nyonso te. Na ze église au milieu du village. Finga non de lingo finga comment na ba commentaire. Critiquer nga. Mais non ba vérité pour na Congo. Congo za maman. Maman zobela, maman comme gravement malade. Maman zokota koma Congo. Maman zokota komati. Mais maman boti bana ba osala ba DGI. Bana baza ba entrepreneur. Bana ba poto. Maman otama na mataba lipute toboka Sony Congo. Tona diamant, tona coltan. Tona uranium, tona nyonso ba matière première utaga. Sony, tokoloba te, tokoloba cette fois-ci. Pour l'émission esprit, toko dénoncer. Merci à chef de l'État. Pour le bureau provisoire et assemblée. OK. Total à bango, bakena mapona ba binsa bureau définitif. Gouvernement Touro Bananjili Baleli Bakomeli ba message. Bana changu. Masina babengi téléphone lingo panza ngande kwa Dida Lumumba. Nakotanga quelques messages. Bonjour mon amboka molobeli fisto KBA émission na oto kolanda ngo malamu na maluku. Eza na ezini mona maluku basali ya bendie. Mais bazo traiter ba journalier lokola bana misato pe baumbu bato bakangama na boumbu. Loka n'époque coloniale. Oko kita to kita te yaka to mema ozo ba image. Merci bande wa maluku na koya. Na koya dénoncer ba indien. Mboko eza ba indien te. Congolais sont un lelo, à votre entreprise, à ta entrepreneur. Bako traité au mabe, chef de l'État Fachi Beto, fongo la misu. Tolingi mandano mi balé chouette. Tolingi mandano mi balé chouette mu kwantombolo. Oza na mwana Daoudi. Tolingi mandano mi balé chouette. Fongo la misu. Bande kwa nsele babengi. Maluku babengi masina babengi. Njili ba eko benga. Balobi ba député la bango ba votaki. Ba députés nationaux et provinciaux ata moko abimité na Njili ba na place moko comme député provincial to abimi député provincial na Njili azala de asala na mandat uté koleka ba yebi na Njili te ba na Njili to lobi ngai te. Moi je reconnais très bien monsieur Jacob Constantin, je peux citer leur nom. Monsieur Jacob Constantin azali député na mandat uté koleka mais ba na Njili ba ba sala le côté ba vota qui est pété. Bah tu vas voter, il paraîtrait. N'a pas moutaï de peste. N'a pas moutaï de peste, n'a pas très bien. Mais bah voter qui moutou na bango moko aï de peste, papa ntala. Bah voter qui ndeko na bango moko la di kopo. Bah voter ba candidat na bango. Mais ti lelo ba moni ba bimité. Ba bimisi kaka moutou asala kité, ba zong se ndoka di mazong sie. Comme député na bango Njili. Ba yebi ete na Njili. Siko bo tokolo ba beto ba te. Fachi beto ba lingi ba be sa deuxième mandat na yo. Fongola misu. Et ça là, mon la Bible, Yesu ala na ba disciple. Bazo tambola monge makase ye. Ba disciple abia atala responsable ya biso za Jésus. Babi Jésus qui de Nazareth, la muka toligito zinda. Oza responsable. Pierre azo bisa matebo abi muto ya botate azala mwana te. Maza responsable ya biso. Biso to daye to tika abokilo na biso. To tika bana na biso na palais. Pierre Courageux zalaki ala musa bien noko lamuka tolido zinda Fati beto yango biso banjilo pe to lamusio Fati lamuka Kongo lingo zinda lamuka Fati lamuka olingo zinda Fati batu bango zizo entre autres gouvernement na yo en place banjilo balinga kiyo Njili za batamaele vice gouverneur Kindu aza mwana Njili Jati lete taza mwana Njili Kakato mandala Njilwa ba Serge Makinu banjilwa bana Njili babi ba député na bango babimité ngala koloba mingi te po TV za radio te owa loba ke na obeta masolo be masapo bo ma traiter nga aventurette bande o bafinga na Belgique babi ke wana muibi atika suke belé lorsque Kabila za na pouvoir
ataka mandefu tentira pembe Kabila pesa yembongo na landa Kabila te suki ya pembe na suki ya ebele na mandefu ya pembe banda depuis époque coloniale bakoko na biso bataki eza style naza muta TV naza muta Kabila te na koloba très bien eza pete po komo na ngazali Fisto Kabeya bolo ba Kabeya na muluba ona ande kwa Chilombo te na soutenir un peu vision à chef de l'État na soutenir un chef de l'État na peu muta ide peste naza apolitique nazolo bande vérité total la image bozo base ya ba combattant ya quartier 1 na base ya ba combattant ya terrain ya Bouddha ba leli bango moko ba membre IDPS ba bi chef de l'État to vota ki Gabe Manesa oza e conseiller na yo mwana changu abimite to voter Papa Nsala abimite to voter la Dikopo abimite to voter bano Anjili babimite njila kweza bazoba be banani o bakomi mata député te balobela biso na parlement ba combattant baleli mava yango adina Lumumba o balancele biso juste extrait o kanzembo ba emela Fati Beton baembi babi bakomesana ata la piaka bakomesana baibi 18 ans babi o Kabila iba 18 ans bakomesana Fati Beton ko bongisa naza muta Kabila te na be muta Tshisekedi te na be muta Lamuka te total la image extrait et animation ne bande wana ko yembela chef de l'État et puis au tel biso na message de ba commencer déclaration na bango et ça plus de 7 ou 6 minutes boy ba ça déclaration abi chef de l'État loko ba député ba bimité ba poste ministériel oyo ko bimaturo ba njili bazala masina bazala maluku bazala so bazate ba ba kotambola ba bange ko bima ba pine ko pela moto ko pela mboka entre bango na bango ba komi ko bonga IDPS union sacrée bango na bango boja chef de l'État la confusion tala buzo ba ngo pota chef de l'État tata yo kaka mokoza maela ka aliaka na malito imote chef de l'État Moutamaele Fati Beton tola nana extrait à déclaration va combattre IDPS de ba réclamer que ba lanchilo abimba député et puis bana ya changu tozonga na régie adi alumu ba pesa biso image bon to continuer image na biso to leka viva viva message o to nango to ko pesa yango na ba kontina biso ya mboka pe ba kontina biso ya parti doléance to za nango mawato paso to za nango na kati ya changu to ko lela pona mokonza mboka to ko lela pona secrétaire général Augustin Kabuya aka 47 mwana bute chingoma balobi le secrétaire général ya emble ya Mutamaele mokonzi biso toyekolela epa na bino bakadre na biso ya parti toleli pona nini toyaki na campagne ya chef de l'État toyaki pona to soutenir chef de l'État na ba candidat na ye oyo ya biso toko soutenir bango po basala na vision ya mokonzi mboka mais ya passe komeli biso toyeko sala déclaration oyo po bomona ke ba député oyo biso to soutenaki bango ba député lokola ba Docteur Nchala oya zalaki eli ba voter pendant na ba 7000 voix mais to moni que Docteur Nchala bimité tozoyeba te eloko nini komeli biso pona ko adresser simplement
message na biso et pa ba konzi o baza ko kamba biso premièrement na kati ya parti na biso ya IDPS awa tozali précisément na quartier 1 na base Bouddha base oyo esala liti ya makasi oyo tokimisi régime passé o ezalaki awa konyokola peuple congolais liti na biso tosalaki poto longola dictature o ezalaki na kati ya mboka oyo ezali base o bayebi ke bunda makasi o to empêcher bato ebele. Mais jusqu'alors, base Bouddha na quartier 1 to se retrouver non na eloko mon côté. Yango toza ko senga na ba konzi na biso premièrement ya parti. Secrétaire CG Kabuya papa ya bana etangu nyonso. Oza sali CG. O sali liti oyo terrain ya Bouddha ba combattre ya Bouddha to ndimi liti na yo. Pe toza ko contribuer toujours na kati ya liti na yo. Chingoma yoza papa ya bana. Nous avons adressé maloba na biso pa président de la République Fachi Beton Siona oyo nzamba tini na kati ya Congo yango toza ko senga na papa apese la biso ba cadre na biso ya Tiangu précisément na njili awa na quartier 1 ba côté malamu enfin que biso ba combattant o to sali liti ya makasi koto na quartier 1 na base ya Bouddha to se retrouver. Merci Naba Kongomani, merci Nadila Lumumba. Asai Moussa Kitoko, a opé sa image à Kitoko. Où tu Kolanda? TV za radio te. Beaucoup déclaration ba combattant IDPS. Nde ba déclarer. Babi papa nta la bimité. La diko pa bimité, ba député na bango njili ba bimité. Président Gabé Mané sa oza conseiller chef d'état bimité. Bazongi seli biso bana changu ba député kaya kala. Plus de 6 députés ndoka di mazongi si. Bango batu ba lobinga ite. Merci na ndeko Mwanansemi. Molani monene na émission manaka esprit toujours. Merci na bana 5 nyonso. Merci na bana Kolwezi. Merci na bana ya Bulungu kuna Kikwiti. Ba pe batala nga mingi babenga nga tout le temps. Fisto Kabeya yo pe foya na Bulungu to dénoncer ba vérité. Koto na Bulungu. Gouverneur ya Bandundu babenga. Oza ba dérapage berere belo uti ko lia mbongo ya l'état. Na ko ya Bandundu wana ko dénoncer. Mama Fifi Masuka. Nakoya Lwalaba naoya nazoya kuna kalate babenga nakoya bande kwa Lubumbashi banda na senga billet batina nga billet na yana équipe mobimba réalisateur nanga na assistant nanga ndeko tongo to yatina Lubumbashi tilelo réaction ate bande kwa Bulungu batina nga billet to matabis nakoya na journaliste investigation naoya wana. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Ndebo salaki Moussa Kitoko bosunga. Merci na information bande kwa Libanda pe botindela nga kuna na Paris na Hollande. Bande Hollande ya Madongo Nzulu, Clevis Luzolo, Gentleman ya na Paris. Na pesi nombo tesika bo talanga. Merci na Patrick Wena yetu, partenaire ya émission yo. Enga merci na mama Ida Wena, Karine Wena yetu na pesi yepe mbota otala biso. Bande kwa Equity basé belé, Krisa Kibala DGI, CBDJ Makwamisa général DG Equity. Na pesi mbote merci na bande kwa France ya Fondo. Grade Mukulu, mbote papa, bolanda kabiso mingi. Papa Sao Malosa, le conseiller, n'a pas si mbote ya Sao Malosa, n'a pas si maman mbote, sika olanda ngai. Famille Simba Mobimba mbote, na otala bo otala ngai sika boza. Sans oublier maman ni maman. Maman la patronne, moi c'est Nzambe. Grâce à elle, après cette opportunité, monsieur le gars, on a chaîne. Maman Sarah Kabound, femme selon le cœur de Dieu. Femme selon le cœur de Dieu. Amote maman lamu. Maman Sarah Kabound. Merci na maman. Merci na yo maman. Basi abonde to luka. Basi abonde to luka. So baza mi sa tout na monde. Batuwa maman Sarah Kabound. Mbele sili. Kongo c'est bonga kala. Aza souci mboka. Maman Sarah Kabound a souci mboka. Merci na ye. Merci na Tongo Tongo News. Songi songa mobile. Assistant Fisto Kabeya. To kena Ituri. Mon général Ekuka. To yana Tongo Tongo na di le mo équipe mobimba. To yana Ituri. Pour nos images. Merci à ma Congolais sur Batala Kibiso. Merci à ma conseiller chef de l'État. Bobo Moussala pour Fachi Beto à PC deuxième mandat. So bon salité Tokozonga au dénoncer une émission. La police a Mboka Sala Moussala bien. Un grand merci à mon général Blaise Kilimbalimba. Merci à général Elvis Palanka Nawej. Moussa Kitoko Rosala. Mon général Nzomono Achille et Mounianga qui se respecte. Merci Nayo. Olanda rapé manaka la biso mingi ya pepetazi na Londres Serge Bolo mwana suka bajoka boza ebele do basadisa la diko pour patron de tous les féticheurs boza la brancher l'émission na biso esprit toujours bobenga biso bokoma ba remarque ba reproche olingi beto kitasi terrain benga biso to kitana équipe c'est pas grave eza musala kimbango atindi pe nkolo apesa biso mission
pona ko dénoncer ko loba vérité pona mboka na bino, mboka ya Congo, Congo za yanga ya yo, Congo ya Fayulu, Congo ya Kabila, Congo ya Tshisekedi, Congo ya Dida Lumumba, Congo ya Bisonoso. Tokuta mbala sima, ezalaki bongo micro, votre humble serviteur Fiston Kabé Esprit toujours, mo peseli pe mo lobeli, ya émission Manaka na bino Esprit toujours. Tokuta mbala sima. Bye bye. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, Yamana Moutoumé Kwana, Yamana Moutoumé Kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.